Mbote, bonjour, balandi ya chaîne Bolingara Mingi, en plus Miss TV, et on a boss Pitungi Tuka, le boss, oh, ça la macam. On a plus de bambote ya trop, to kuta ina émission qui toque autour de la carte actualité du moment. On a mon assis ma caméra, mon réalisateur, Montréal, mon tout, mon cordon, Dimitri Bongania, et le on a yende. La marambo etali actualité du moment. Je salue en passant mon boss Pitungi Tuka, en plus motema ya Ange Mandaka na France, ba bisou ebele. Non c'est un réalisateur na fongola na plateau, nazanga moko te, nazana Ange Noir mais sans vie Cédric et l'on a yende de la actualité du moment. Bonjour papa. Oui, bonjour, Boni. Malamu papa na ngai, singo makasi ya omona yo. Nga pe sengo zel susu ya omona yo et puis na bande kunyoso ba mesala Rolanda biso. Ah non, même pas. Je suis habitué de ça. Mais on est tiboué, poni. Et ça va bilamba lo ba bilamba nyoso nde batu wala ta danser. C'est un peu ça. Non, c'est parce que dans un musulman, c'est religion et puis je me sens à l'aise dans la c'est tout. Ouais. Je n'entends bien en tant qu'analyste ou en tant que qui? Non, ça dépend de l'endroit. Il y a un journaliste, un analyste, un casquette bélo, c'est ça. Tu aimes bien en tant que journaliste et puis en tant qu'analyste. Oui, bien sûr. On se rend tina maman Kamboya ou tozolo bato le ma sujet moi ebele par rapport à makambo Vital Kamerhe disons sur le tolanaka procès nae oui ndenge ni procès nae les cas que ba condamner kae mais asenga ki alika na cour d'appel et puis cour d'appel et katido ba condamné sous déjà 13 ans parce que par rapport à yango le bini ah bien et ça il logo mo biso tout tala ngo bato tout batala ngo Quand là vraiment procès wana ndenge ezalaka eza clair, eza vraiment clair nga aloba. Mais justice na biso tina monaka na ba condamnation ya 20 ans wana bon na baza batu, baza banzambe te, baza ba être humain baza na ba erreur na bango basalaka. Bana ba erreur na bango basalaka. Pour moi déjà na mona ngo déjà za ba erreur moko ya ba condamnation ya 20 ans wana. Et ça là déjà ba erreur. Il y a la procès ndenge bato osamba normal bato baza clair ndenge ni ba osamba et puis selon ba investigation il y a des conteneurs oyo eza na ba maison préfabriquée wana ekangama quelque part et tango yo kende na cour d'appel c'était hier comme ça on a vu aux yeux de tout le monde que non condamnation Jamal 6 ans et puis Vital Kamerhe 13 ans et jusqu'aujourd'hui je me suis en train de poser tant de questions. Et se poser tant de questions, condamnation par rapport à quoi, par rapport à Nini, par rapport à Likamounini. Donc c'est ça, c'est que moi j'aimerais un peu savoir sur ça. Et le coup là, tu écoutes Nina Yomba, la moto Mekiko sur Likambango, na Meki vraiment le souk au côté de la mozindo, te pour la mieba, na yeko la lisusu, Nini o et Salami, pour que condamnation wana et l'ongwana 20 ans et quitte à 13 ans. Et puis il y a Jamal comme on a 6 ans. Donc, na komeke pe ko luka ko kota lisusu ko poussa mayele nanga na yeba nini ezakuna. Mais déjà pour moi na mona ka procès ngo ezaka un peu trop flou. Non, c'est trop politique. C'est trop politisé, tu vois. Donc ça procès moko soki vraiment réellement ils ont normalement que non alibaki ça qui boya ça qui va mayu ya moko to meke un peu ko lakisa ngo clairement na misu ya bato. Mais ko samba oyo ndeko Kamera sambaka na ndenge lelo wa condamnation ekomi pona nga na mona ngo vraiment eza na polélité moi ba makambo moko ezaza na siwa polélité et pas ba juge ba condamner Kamerhe to polélité na ba témoin o ba bana ko témoigner par rapport à procès on attend bana ko leka liboso yango wana moninga na lobaka ba ici wana batangi ba kiasi na bango batangi basali makambo ba oki kosala mais baza batu baza ko kotambwisa bango baza batu baza ko diriger bango c'est par le mot ba juge wana basala comme ba sentiment ba yango nga na lobi baza kaka batu donc baza na ba erreur na bango baza na makambo ba osala pona nga na trouvaka vraiment dossier wana ezali na molili mingi ezala molili mingi vraiment pona ezala molili en tant qu'analyste
lelo toyoki ke na siège ya Vital Kamerhe na UNC bato pena batomboki makasi batumbi biloko pena ebele par rapport ya condamnation condamné mokonzi na bango yoko lobani na likambo wana. Non, batumbi na bango biloko te. Chaque personne est libre de manifester et à contredire likambo. Toza la démocratie. Oyo asepeli nango te. Donc c'est non loin de chez moi, na siège na bango wana depuis hier soir, tant nazozonga na mona moi ba policier et puis lelo lisu na tongo ta na leki wana na moni ba policier baza ko contester ko boya et tout comment je vais dire ouais mbano oyo ba pesi Vital Kamerhe ba pesi président ya parti na bango baza ko boya yango. Donc mutu nyonso aza na liberté na ye batumbi eloko te ba voisin bazalaka wana pembeni na bango baza malamu baza bien babuki eloko te eloko moko te salami te mais sauf kake non mais ntango mutu aza koconteste soki mutu aza koconteste sikofo opelisaka moto non mais soki aboyi mutu aleka na nzela na ye wana eza moko kaka ya babarrière mais tomonaki mpe bapolisier na biso bayaki wana bamekaki mpe kozongisa kimia batumbi na bango lokola te ki batumbi dégâts moko esalami eloko eziki non eloko moko te bapolisier baza wana balongoli babiloko wana et puis eza nango normal lelo mutu akonteste makambo aza kosepela nango te. Donc mais ata nyonso basali bongo batie bapine batumbi yango elongola mbando oyo batie pa mokonzi na bango Vital Kamerhe te elingi mpe koloba te lokola bango esi batie bongo te batie kaka te eza na mibeko oyo ekoyebana kosalama mpona koluka kolandela makambo ezala na banorme eza te lokola nul au-dessus de la loi. Oh, bien sûr nul au-dessus de la loi bien sûr alors que ata aza cabinet yango te azalaka lisusu te azalaka donc elingi koloba ke même ata président de la république ye mpe mibeko eza likolo na ye kasi mibeko na biso ndenge ekosalama ekokende na mayu ya mingi ekozala likolo ya bato te mais bato bakozalaka likolo ya mibeko na mboka na biso Kongo. Apparemment namona yo ozokotelaka mais oza moto INC. Naza moto INC te nazali nga nalobaka ngo ntango nyonso naza analyste naza moto ya INC te naza même pas na makao ya INC naza journaliste naza investigateur donc naza kosala ba analyse par rapport ya makambo tozomona et donc ya kozala porte-parole, il y a INC, tout secrétaire. Je profite déjà pour saluer l'honorable Billy Kambale, ancien excellence, ancien ministre de la jeunesse. Napesi Mboto Azali, secrétaire général de INC. Donc, Napesi Mboto, et puis Napesi membre de INC Mboto. Analyste. Mais mbongo on peut pas condamner mutu aiba kimbo mbongo on peut ba condamner mbongo on peut zozonga pété parce que IGF ezala pona kolandela bato ba iba ba mopa donc ça ba mbongo wana mais papa la biso quand même bana ba condamner bana makamera banda mbongo on peut azwa ezonga pété kasi on a oyo ça on a dit que molili eza tellement makase faut ba éclairer biso peuple toza la posa nango mbongo ezongi te mais tandis que ye ba condamner ka ba pesa ye ka ba en fait est-ce que mbongo ngo pesa wapi est-ce que bokangaki pe mbongo ngo boye na maboko na ye to bokangaki na lobi dossier oyo biso nyonso totala ngo comprends eza eloko mo biso nyonso tofungola pena miso biso totala ngo mais pour moi yango na lobaka ki à chaque fois c'est comme si il y a une main noire derrière là ils appellent molili ils appellent molili au tala dossier on ndenge lelo comment okende bo comprends donc c'est ça tout tala dossier on attend ba condamner qui après ça ba benga ba témoin to ba témoin ba loba ke apparemment que mbongo na yimta zo ngo po asoma mapango mwasini ya mida mwana na bana na yewana mapango banini et bongo kosomba ba mapango za directeur ya cabinet lelo soto lobito ba ndotanga batu nyonso o bazo somba ba mapango oto tuna mbongo na bazu apité na RDC soki ka ba pesi au poste moko boye oza capable osomba ta wi mapango kosomba na mboko na RDC tout on se croit azaki na poste na te idée aso mapango azaki to ba pesi ka poste est-ce que mbongo ana so mapango azalaka déjà na mapango to musu bino nde boye biete menga na yebi physiquement comme ça azala déjà na mapango et azape mobola te azala na no président assemblée nationale aza cofondateur ya PPRD donc asalaka déjà ebele baza osala na ye na gouvernement bayaki abasala te ye sasala donc azaka na makoki ya osomba wa mapango c'est que bato ba okele mo likuni ndenga komaki
proche ya Kabila. Likunya ou pas likunya eza wana te mais ce qui est intérêt ya mboka. Les intérêts en mboka. Bato baza capable ou baza na importance ya kosala pona ekolo nde tozala posala bango. Mais ceux qui boza oluka kosala pouvoir moko boya ko rendre ba compte eza vraiment malamu te. Bien nous ça dit que pour baba boma et pour a postuler na nini te cash ici na poso mutu da comme na ba niveau bo moyen te bangonde boyiba bangonde boyiba. En noir a fait troisième vague ya coronavirus et koti. To balaki na première vague, deuxième vague, troisième vague et koti mais to mo troisième vague non par rapport ya première na deuxième ne ba na bina ko banga ngo ko rata cash neni mais et tout le monde et ça penda donc ba tu penda ba considérer ngo te. Pourquoi? Autant la Coupe d'Europe. Ndenge Coupe d'Europe bandi bozotala. Non, lobi natalaki match ya Portugal na Hongrie mais plein on amonaki na stade. Mais toi la corona. Natali lisusu match ya France. Plein eza possibilité. Natali pe stade oyo ememaka bato na zando kendo atika bango na Tchangu Transco. Plein. Première vague ngwe bandaki ndenge nini esilaki ndenge nini, deuxième bandaki ndenge nini esilaki ndenge nini, pe troisième bandi ndenge nini esili ndenge nini. Bati konyokola biso. Batika vraiment konyokola peuple oyo et vivaka na taux du jour. Peuple oyo defaka lipa ya 200. Pona ofuta na poko so pe zato kimi mama mapa. Lipa on peut ya kana le zande monter. Na kaso lipa 200 mais faut leta poto na faut leta lipa 600 poto. Wana batika ko souffrir peuple wana. Batika peuple wana za libre. Asala misala. Atambola luka. Ndenge tozaka abandonné. Pour Congolais vivre à Logola, Congolais actuellement zo vivre à Logola, moi netike, moi no azanga ba boti. Tozo mi lukila. Mais toza présent biso za présent mboka azali. Toza komi lukila. Toza komi lukila, batika biso to mi lukila. Na lobaka eloko mettre fois, na lobaka eloko mettre fois. Ba pesa biso, ba prévenir biso, ndenge ba ndeko lobaka maladie zali to mona kango na bandeko na biso ba libanda mboka. Et non pas le maladie wana na RDC zalité et koki pe ko ya mezate batika ko nyoko la biso na ba vague na bango baza ko loba wana batika ko traumatiser biso batika ko nyoko la peuple o aza ko souffrir déjà moralement et puis bobandi ko tiango sous physiquement non ti tout ça na posa peuple za la libre to tambolaka awa to kota na bazandu to liaka déjà na ba fulu ozana simanda kuna otala fulu ngomba. Eza malade lokwa maladi nyonso soki tambola mikili misusu tambola tozala libre boyebisa biso ba façon nini peut-être otoki koluka ko prévenir pour que maladi wana eyati bi troisième vague za makaya te donc ezala ba septembre te yango ezolia na kati mama totika ba aventure on dit mais on ngote totika ba aventure so na kufa eza normal to kufaka déjà malade eza beleza oboma batu sida ezoboma batu tuberculose et bomba et loko monte bomba la RDC le malaria na typhoïde. Pourquoi bokanga ba bioko nyonso te bokanga ba fulu te pourquoi fouya fulu ezaka na sayo ça fait combien de ans to vivre en Ango pourquoi bokanga ngote ba fulu nyonso ezana banzela ana ba rompo ulia na bisika nyonso na ba rompo ngaba na kati ba marché pourquoi bokanga ba fulu wana te botika ko faire souffrir peuple boza na mitema boza apena na mitema nanu boza na pouvoir moko o te ya ko ya nyoko la bato ça fait mal so lelo peut-être on a eu la facilité aux moins lipa 200 fois tu sais combien de familles au basa na facilité wana te ya ko zwango il faut que la tongwa qui ndiko luka ponango il y a des bandeko o di combien des agents au baza na kati ba bar na kati ba terrasse na kati ba boîte de nuit au baza faire nourrir ba famille na bango pe ba kangia ngo ba kangia ba discothèque ba kangia ngo fa nini mabe arrêtons l'Assemblée nationale bokanga ba bureau na bino bokanga ba ministère na bino vous restez à la maison boso ba salaire te parce que les gens là to ba kendaka wana eza bisiko basaka pa baso mbongo na bango au gouvernement et pesaka ni 10 francs ba famille na bango c'est dit n'importe quoi c'est pas une couvre-feu totambolaka na Congo totambola air nyonso avec des barrières au basala o ba et comment ba péage si tu avais 500 francs au leki so ça ngote ba télémission
nazoloba naza même pas na posa l'important ça pas un message na ngai batika onyoko la peuple on n'a pas besoin de ça bolobaki ato voter moi na mboka auto voter c'est ça ce qu'on est en train de voir c'est pas bien Congo c'est mututé Congo c'est biso nyonso alors tout le monde doit être libre ya luka makambu na yendenge elongo bali les peuples d'abord azo protéger le peuple pour la malade protéger par rapport à coronavirus on doit se protéger nous tout le cache ne pas bazola tati on a été sur la table mi ba ta cache n'était donc malade des alliés et tout repener pour ma c'est malheureux bomi déjà dans la famille non et bomi nani na quartier na bino na commune na bino maman vous êtes journaliste que necha batu micro na nzela tunaka bango nga nayebi eza na bato bakufi na basida bato bazokufa na malaria bato bazokufa na typhoïde bato bazokufa na baaccident bato bazokufa na makambo ebele chose grave po anika soki moto akufi na hôpital donc il y a une sœur oh papa ni akufi mais balobi ke azalaki na corona mais la sœur alobi ke papa azalaki na corona c'est déplorable donc c'est la honte et ça soni tant bandeko bakotalaka likambo oyo baza libanda ya bamboka na biso bakotalaka une grande nation comme la République démocratique du Congo na baacte moko ya boye c'est la honte vraiment ezosala soni ezosala pasi comment baautorité bakoki kozanga mitema ya bomoto katikati na bango baza kaka kotala baintérêt na bango baza kotala kaka oyo eza priorité na bango bazotala oyo ezali priorité ya peuple te petit peuple aza kosouffrir tokitaka na banzela awa totambulaka awa maintenant nayebi te soki ya tamoko ye grippe biso tout yebi RDC soki elange komi grippe ezalaka parce que poussière eza partout alors boya profiter nango te troisième vague bosala soki non moi vraiment je suis pas content de ça donc je suis contre sur ça tapi cash ni wala tana bete vaccin à Covid mais il y a mon président faut un vaccin pour un exemple à suivre au peuple congolais pour tout le monde qui notre artiste musicien Kofi Olomide il paraît à ce qui vaccin mais vaccin qui est là non, ça dépend à Moutou. C'est pas une obligation. Mais il y a mon président, c'est pas une obligation. Exemple à suivre. Oui, il a outé Kolanda, président dernièrement, Tangwa, outé ko annoncer le billet moropé kalamingité à cause de vaccin. On peut abandonner peut douter non. Abandonner peut douter non, mais kalaté pas aucun de aux vaccins. Azo douter non, mais azo abandonner qui peut douter non. Dans ce cas, azo douter non. Ok. Mais et comme que tu pour voyager sur un vaccin à tout voyager t'es bon likambo vaccin déjà pour le voyage tu as déjà ba carte de vaccination tu as ba vaccin déjà même à temps pour traverser pour sa vie là vaccin à Covid ah bon on va voir si réellement ils a ba vaccin moko oyo ezali pour nous protéger mutu na santé na ye ekozala eloko moko ya bien mais soki ekozala eloko moko ya mabe pour na santé ya mutu on ne doit pas l'accepter mais ceux qui est allés tout ça na médecin na kati mboko tout ça na docteur oyo ba yebi kotala ba makambuso batali ba moni que c'est normal pour na ko protéger o ezali intérêt ya santé ya mutu eza malamu pourquoi pas ko zo vaccin ah papa junior yo zo télé ma covid olinga ngote parce que celui qui occasion mona ni que au voyage au sala makamera reportage na bamboka bapaya et singa ki ozo vaccin na covid mais c'est ça c'est que moi je viens te dire na lobi soki ezali pour na ba intérêt moko o eza ko protéger santé nanga et pourquoi pas mais ozo ndimela ngote ah non ndimelo ko ngana monité na ndima comment et loko ngana monité na ndima ndé il faut na mona après na ndimi comme la souka ya émission na biso papa on joue à maison vu au kolobani ni par rapport à makambi surtout par rapport à coronavirus troisième vague par rapport à cour d'appel et Kati papa Vital Kamerhe et 13 ans de prison mot de la fin on a pas patriote le monde fait na gouvernement au bazolo na biso siko kolobani pour na bango. Ouais déjà pour moi c'est que je peux dire déjà premièrement il y a troisième vague oyo baza ko mekempe ko lobela biso awa nalobango Ahmed Fouakeno ba continuer biso ba autorité na biso ba prévenir biso ba mekempe ko prévenir biso ya oloba na biso ke maladie ezali
maladi ezali na mboka misusu ndenge tomonaki ndenge bandeko bakokufa to miyeba komibatela po ekomela biso katikati na ekolo na biso te et non baloba na biso ke maladi wana awa nde ezali te biso ntango tobelaka baebola na biso awa esukela biso mpe awa ekenda mpe kuna te tosuka nango mpena wana botika konyokola biso soki coronavirus botika konyokola mitu na biso sur dossier ya Vital Kamerhe procès 100 jours 13 ans, 20 ans, 13 ans, 6 ans, Jamal. Pour moi, il faut revoir les sous pena batala bien. Baye la biso pena ba preuve moko eza normal ya suka toye ba pena ke non mutu oyo mabena ezalaki boye yango basalaki boye mabena ezalaki boye ba dossier ezatale belé IGF wana soki IGF wana ezalaka kate ko contredire bato be parce que lelo pe na moni ba milliardaire rebelle batongi bandaku awa kaka na gouvernement ka oyo ope bazalaki eloko te batongi bandaku ebele alors que IGF wana pe tala bango etala pe nanu bango pe etala bango na IGF faut kota partout ekota pena partout landela makambu nyonso bisika nyonso bato baza ekozala bien pona ekolo ekozala bien pona peuple oyo apesaki bino makoki ya kokende kati ya Assemblée nationale ya kokende kati na Sénat ya kozala wana lokola mokonzi ya mboka donc botala pena peuple wana ekozala pe malamu. Analyste Ange Noir Messanvi c'est tout comme de la fin yo moi le ba mukie na ba oya yo ba yebi yo ba misana kolanda Ange Noir Messanvi na domaine nyonso aloba mboka wa yo na pesi matondo na bandeko nyonso o bazwi libaku ya kolanda biso na kati ya chaîne na biso oyo pe sika nyonso o bozwami na pesi bino matondi mingi vraiment. Oui. D'accord, merci. Ezaki plaisir makasi ya koyamba analyste munene Ange Noir Messanvi koloba na ye kosola na ye par rapport ya makambo et actualité ezo le canal du moment. Merci na batu nyonso bazala sima ya caméra kuna na moni magnifique la fille à longue jambe. ala moni Dimitri Bonia bongani ya mon cordon et na pesi mbote na batu nyonso ba bongani ya media. Maboso pichungi tuka plus na France motema ya Ange Mandaka, Patience Muzingo MZ motema ya Louange Pembele. Je salue en passant Patou Katanda, Sa Majesté, et sans oublier Boni Kalumele contournable. Maintenant sur le message à Kolanda Stella Mokati Ngambo, pour s'abonner massivement la chaîne en plus News TV pour la bola na actualité ya kitoko ya bien. Et na pesa encore joyeux anniversaire na Toms Cash Money Botama Lelo, gros bisous à Yesika Ezakuna Botama Elam. Et pourquoi pas à mon grand frère adoré Gaël Bolanga, le prophète. Joyeux anniversaire à toi et je salue Merdi Kalanga. Merci vraiment le point qui toque au PSK au Juna na école. Coup de chapeau pe na batu nyonso bala nyonso to balinga maman Stella naza maman ya bato belé maman ya ba garçon maman ya ba jeune fille camarade ya ba camarade nyonso chérie ya ba chérie nyonso et puis moi na ya ba papa nyonso. Quant à moi Stella Mokati Ngambo, je vous dis tiens là bonsoir chez vous, à la prochaine.